Bandeko balandi ya FM télévision ese sengo pona biso pona koyamba bikozala lelo lisusu na 4 ya émission na biso mukolo masolo lelo e yambeli bino moko ya bangunza azali représentant légal ya temple des prophètes noirs en Afrique unie ezali bongo na Lubumbashi na ville ya Lubumbashi tozali wana na province ya Okatanga ezali bongo papa na biso Kitobo Kayumba mwana bute komboleki mulai tosuki wana de tozana esengo koyamba papa mbote na yo. Mbote mama, mbote na balandi nyonso ya FM TV. Vraiment, eza esengo na yo ya biso koyamba yo awa na Kinshasa toyebi ke ozalaka na Lubumbashi mais oyaki awa na Kinshasa pona occasion ya date ya 6 avril tokolobela ngo pe mais pona déjà ko banda tango batu bayoki temple des prophètes noirs en Afrique unie tozo signaler déjà bande ko na biso tozawana na temple ya Bangunza donc église des noirs oyo basambela kaboko kotoko koyeba na mukuse ngunza azanani Ingeta, c'est-à-dire biso touti na Katanga na Lubumbashi toyaki awa pour la mission de service ya tata Mfumu Kimbangu pour le 6 avril. C'est-à-dire ngunza azanani, ngunza aza mama Mayele. Le kingungisme, c'est-à-dire ça nous signifie la mère, la gardienne de la spiritualité ancestrale africaine. C'est-à-dire ngunza aza musali ya tata Mokeli. Musali na esika nyonso bakoki kokutana na ngunza. Na esika nyonso na mokili mobimba okuti kokutana na ngunza. Biso na République démocratique du Congo so balobi ngunza tomonaka mingi religion ya ba Congo. Po nkombo wana okuta ngoka na Congo central. Yango tonito yeba nanu ezalaka ndenge nini yo kuna na Lubumbashi ngunzisme eza accepté facilement parce que kingunza eza na langue ya Kikongo mais soki oye na Katanga okoyoka babengi biso ba mungu wa bankambo yango wana nde ngunzisme. Oui, c'est-à-dire c'est une chose kingunza ezande moto azosalela kiboko konae l'originalité ya bonzambe, l'originalité ya spiritualité nae. C'est pourquoi quand je dis eutaka mingi na Congo central po toyokaka na banzembu na makambu nyonso tout à l'heure na yepesio micro lobi ingeta c'est dans le Congo central. C'est-à-dire ce qui na lobby ingeta c'est parce que je suis à Kinshasa, nazana Kinshasa, nazana mabele ya tata Kimbangu, nazana mabele ya Bakongo. C'est pourquoi na lobby ingeta mais ce qui oye na Katanga okoyoka na koloba ifanike. Donc c'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. Donc ça la kaba traduction par rapport à chaque millier. Oui, tout ça la kaba traduction par rapport à la langue. Par rapport à la langue de tout ça la kaba traduction. Ce qui kingunza euti na Congo central euti na ba Congo euti na ba Congo. C'est parce que le moteur qui est notre guide, notre père, c'est Tata Kimbangu d'Antungu no auti wapi. Na Congo central par exemple. Voilà pourquoi c'est yango na les autres dominés même les chants banzembo ezalaka beaucoup plus mais kuna boyemba peka na Swahili kuna vraiment bokuta banzembo ya Swahili banzembo ya Kiluba Katanga banzembo ya Chokwe banzembo ya nini ya Rundu banzembo ya Babemba c'est-à-dire ceux qui ont outi ao komi Katanga oko kanzembo ya Kikongo te ni même pas ya Lingala. Kanzemba Swahili, Kiluba, Kikandembo, Kikachokwe. Mais célébration ya biso na chrétien to ba culte mais bino na Mbanza bobengaka. Oui, Mbanza. Na Kinshasa na partout na mboka nyonso parlons d'abord de la République démocratique du Congo ezalaka ndenge moko. Oui, ezalaka ndenge moko Mbanza Kilongo, c'est-à-dire biso to benga kango église te. Mbanza mboka c'est-à-dire Mbanza esika Mbanza mboka Mbanza ya bakoko c'est-à-dire mboka bakoko esika ya bakoko place ya ba ancêtre na biso. C'est pourquoi Papa Katobo en tout cas Kitobo pardon toyeba mingi soki excusez ko bebisa kombo ya bato papa Mobutu azali ko pekisa authenticité vraiment
Papa Kitobo, tango balobi ngunza, biso na makanisi na biso to bando mona ba mikolo, batu moko botango bako bimisa ye, aye soit ko salisa maladie, aye ko bimisa ba prophétie, aye ko sala soki ndeni bongo yo ngunza ya elenge boyo, bimeli wapi, obandaki ndenge, bandela ndenge nini mbala moko koma boyo. Premièrement, c'est-à-dire nga naza elenge te, naza mokolo. Parce que na Katanga, na Congo, partout en français, babenga kanga ancêtre incarné. C'est-à-dire naza incarnation ya koko. Zoto nalati nde eza ya elenge, mais Kitobo azoloba na bino aza koko ya kala. Nandeni expliquer biso na pop so tolobela oyo tozomona yo zolobela oyo yo zali siko expliquer biso to comprendre. C'est bon. La personne de Kitobo Kayumba, il a existé avant ses corps. La personne de Kitobo Kayumba, il a existé. Akufa déjà. Akufa déjà, c'est-à-dire Akufa plus de 1000 fois. Mais Azonga kaka. Yo quantième fois? C'est-à-dire nga naza plus de 2444 millions de fois nazonga. Azaki nani ye o alibosoana. C'est-à-dire na village nanga azalaki nde roi chef coutumier. C'est pourquoi parfois beaucoup qui komona nga na lati lokola roi. Parfois beaucoup qui kokutanga na siéger na cour royale parce que azalaki roi. Et bino bozo tikala kana nini donc yo posa roi na minito. Oui, na minito. Chef coutumier aussi. Oui. Naza roi. Na minito. Na mboka na bino wana donc place ozali wana na village nanga. Ah, place ozali nde place koko wana zali ba incarnation nyo se salamelaka wana tie comme na génération na yo. Non, je peux dire non. Je peux dire non parce que avant tozala ki ba peuple nomade. Avant tozala ki ba peuple nomade mais ba elembo ya royauté na biso ya ki chef coutumier na biso ezali tilelo. Nde yango wana nde mema. Ba tilelo ezali. Ezali. Oui. Yango pe ka yo lataka. Oui, bakane ezali tilelo. Yango wana pe nde mema ombala moko na lingomba ya bangunza. Te. C'est-à-dire naissance nanga eza un peu mystique mais to kolobelango prochainement. Attends mokie pour te comprendre. C'est-à-dire je suis né comme ça. Nga babotanga déjà miso ezalaki polele mato polele. C'est-à-dire na âge ya mwana muke ya 4 ans 5 ans 6 ans na bandaki déjà ko prophétiser comme je peux dire na bandaki déjà koyoka. C'est ce qui m'a poussé et qui m'a amené dans les religions de Kingunza. La famille, toute la famille, les parents, on peut bazaki na religion, hein? Les chrétiens. Ah ok, ça va. Au corriger parce que français mon boulot. Donc tu es le seul au hasard chrétien dans la famille. Oui, c'est-à-dire na famille nanga, je peux dire je suis le seul. Je suis le seul au hasard mokambi ya lingomba Kingunza. Et moi molo nanguya bakoko na sali effort pour que na kotisama ba petit frère na facilement ba cousin c'était pas facilement nangolu kaka ya bakoko. Les parents ont accepté balé ki ba. Ouais, mais pour l'instant aujourd'hui maman papa c'est-à-dire libota nanga mobimba bayaka baza na Kingunza bazo sepela na bango batiki normal c'est-à-dire batiki ba famille na bango na christianisme na bango na islamisme na bango. Mais quand toi tu avais commencé ndengo bandela ki bango baza sepela te. C'était fort, j'étais tellement combattu hein. Qu'est-ce que bandolo banini? Ok simba kindoki, ok obeba. C'est-à-dire au koti na lingomba ya bandoki, au kosili sabiso, c'est-à-dire ezanzela biente, zela ya zela malamu ezakaka ke christianisme, il faut biso nyoso to koma ba crétin, il faut kaka islamisme biso nyoso to zala ba musulman, par la grâce des ancêtres. Les gaillards qui nous ont choisis ba pesibiso bokasi pe ba pesibiso nguya wana ya confronter famille à life to affronter famille quand même to gagner. Pour l'instant, je peux dire qu'il y a un but marqué à l'étranger qui compte double. Donc qui compte double parce que na côté à tata bandimi na côté à maman bandimi ça compte déjà double. Vraiment, et que répondez-vous na bato balbara bangunza baza bandoki? Non, c'est faux. C'est faux. Bato ba ko diaboliser
kingunza eza nde ba religion ya bapaya pe na batraitre bansango bapasteur na biso baindu baza batraitre ko c'est-à-dire bazotangisa biso livre ya Moei livre ya mutu moko akoma yango akufa ti lelo bazotangisa biso mais bazoyebisa biso ke koko nanga aza Moei aza démon mais Matthieu ye aza saint. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais pourquoi vous voulez oboyi kufa ba Matthieu consort, mais pourquoi vous voulez ton dima Simon Kimbangu pour y pas zati? Ah OK, ça va, c'est-à-dire il faut on dima Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu aza tata na yo. Oyebi ndako na ye. Oyebi prison Simon Kimbangu akota. Oyebi famille na ye. Mais yo oboyi Simon Kimbangu mais on dimi papier parce que c'est écrit. Vous lisez la Bible pas na bino? En aucun jour et à jamais. Ponani. C'est-à-dire Bible est un livre. Bango moko ba benyango biblios, c'est-à-dire bibliothèque. Eza vraiment ensemble ba livre. Ba sangisi ba livre ya ba paille. Na Bible soki na tangi na Bible na koki kokuta na esika moko te bakoma Saint Chilombo. Ou bien message de Tshisekedi. Mais parce que la Bible sait comment Makiseri wana yazala kité. Alors nous devons refaire ça. C'est-à-dire na série wana moto moindu a existaki ou bien existaki te. Ce qui totangi bien la Bible wana tomoni vie ya Joseph, tomoni vie ya Moïse, tomoni vie ya Abraham. C'est-à-dire babandaki koya na nini na Afrique ko zwa masanga ko zwa biloko akolia mais pona nini na Bible wana prophète Moïndo azati. Donc vous souhaitez babloko bato baboyaka le tribalisme, le racisme, totika la nzambe na biso bobengaka neti obengi nzamba bapaya. Pourquoi boningi bokabwani wana? Premier tribaliste azande nzambe ya Bible na nzambe ya Coran. De ba premier raciste, premier tribaliste. Nzambe oyo abengi bana na ye. Aebisi Moïse kende koyebisa Pharaon ke Nzambe abakoko na bango abengi bana na ye. Nzambe aza na peuple choisi. C'est-à-dire biso toza banani ya Nzambe. Ba diable. Quand tu dis Nzamba ba Bible, Nzambe mususu aza. Nzambe mususu wamba wa mpungu tulendo. Vijimu kuluza komba. Mawe janangila. Nzambe nanga. C'est-à-dire en aucun jour akoti ko wanga nanga te. Mais c'est le même Dieu partout. Non? Quoi? Dieu? Ye wana ka Nzambe moko aza partout. Ah te aza partout te. Batu na batu bazana wa ya bango. Bazana kwa na bango. Lelo eza paka, oyebi? Nete na yebite. Soki Nzambe wana aza partout. C'est-à-dire soki biso na tata nani oyo. Tata ya bapom. C'est qui les multimilliardaires. Qui? Te ya États-Unis. Tata nabiso a fabriqué souris Bill Gates. C'est-à-dire ceux qui toza na Nzambe moko, c'est-à-dire Bill Gates azande konanga, mais azolia mbongo emoko. Azo kokabate. Mais Nzambe o azotala e. Donc pour que bozala Nzambe moko na mutu faut bokabela na ka bozala sika moko. Oui, normalement. Mais ici seulement la Congo na biso na batu ba ondima Kimbangu te. Donc toza Nzambe moko te parce que toza biso so ba. Non, c'est par ignorance, je peux dire ça. C'est par ignorance parce que a botami na libota ya ba crétin, ça dit ba ebi histoire na bangote, bakola kiseni. C'est normal, mais Kimbangu azan Nzambe na ye. Kimbangu azan tumo na ye. Kimbangu aza longi na ye. Kimbangu aza envoyé na ye. Vous voyez ça? Donc il faut totika ko yalanda Bible to landa Kimbangu, c'est-à-dire il faut totika ko landa makambo nyoso bapaya. Ti rose croix, franc-maçon. Il faut totika ngo. Il faut tozongela bokoko na biso. Il faut totanga science ya Kimbangu. Tu ne vois pas que religion yaba indo eza nango pêle-mêle. La Bible peut-être eza na ko loba moi livre ndenge yozo benga ngo wana au moins eza coordonné batu muto banga Bible peki sabo yazo banga et Bible loba boy ko si baté Bible loba ko sabo ça mais avec les noirs to so ba référence wana. Mais avec les noirs toza na Bible na biso toza na livre na biso et pas na bino mopanzi sango na coutume na bino bozana biloko na baloi o ba pekisa
eza Bible ko il faut kolandela yango. Mais lelo bolobi que Jésus a tout payé à la croix. Il est mort et ressuscité. Oui, il est mort et ressuscité. Aujourd'hui c'est la Pâque. Aujourd'hui c'est la Pâque. Oui. Ça signifie quoi? La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Est-ce que tu es sincère que Jésus réellement a ressuscité aujourd'hui? Tu n'es pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. Pourquoi? Parce que premièrement awa na Kinshasa na tamboli na moni esi kata moko batie matanga Yesu te. Est-ce que réellement Jésus il est ressuscité ou bien c'est un personnage biblique? Mais pourquoi vous ne voulez pas Tondima Jésus qui est mort et vous voulez Tondima Kimbangu qui est aussi mort? Ok. Nous voulons que Bondimela Kimbangu qui est mort parce que Kimbangu il est avec vous. Comment ça? C'est bon. Le Congo, l'Afrique vivent selon Kimbangu. C'est-à-dire tozo lande la prophétie à Kimbangu. Tozo lande la Bible à Kimbangu. Makambonyoso tozo vivre en Afrique. Kimbangu aloba ango. Alors makambonini Yesu aloba na Afrique. Soki totangi na lik na ba verset na bango, c'est-à-dire Yesu. Au moins vous consultez la Bible, hein? C'est-à-dire Yesu balinga ki ba momae, Yesu mama pe tata na bakima na nini na Egypte. Monini o Yesu aloba na Egypte. Na temple nini o Yesu akota na Egypte. Na miracle nini o Yesu asala na Egypte. Boye bisabiso. Si ezate, c'est-à-dire aza abisote. Yabiso Kimbangu. Kimbangu aloba nini pona moto muindu. Bakobo sana balang na bango. Les téléspectateurs vous êtes en train de nous suivre. C'est-à-dire là, lingala vraiment lingala. Lingala nazo télécharger ango. C'est-à-dire na ebi ango bienté. Mais il fallait que y ait bango. Mais il fallait l'aliénation, c'est-à-dire prophétie à Kimbangu. Donc yo posa na ignorance wa non? Te nazolo balinga. Mais yo swahili okolobate. Na oloba. Habari. Nzuri. Unatokea wapi? Kunyumba. Kunyumba ni wapi? Matete. Kumatete. Mtoto wa nani? Toke musika pamba parce que na koloba. Vraiment. Maman mpanzi sango. Omwe azo respecter prophétie à Tata Kimbangu. Donc respecter la prophétie eza kotika la kaka na originalité. Le développement bino ça ne vous dit rien. Le développement c'est quoi? Parce que c'est en français na linga les années. Ko mata, c'est-à-dire lo mwezaki neti boye na kala. To banda olamba ka na koni. Lelo to koma olamba na resho. Olamba na koni ma emi sezobima. Mama zolamba ma emi sezobima. Milinge ekota ina misu. Mais to évoluer pour alia. Et puis des fois on pense même mieux na azolamba et ça même qu'elle mais le lot avant tozala ki na ba royaume le lot comme il a réchaud ne fils qu'expert respect ko applaudir même mindele wana innovation wana ça ne vous dit rien innovation nini na lobeli ka réchaud na kota na téléphone te nazonga na bililité pour le longa na oto bandeko na biso balandi na biso ya FM TV c'est-à-dire nazo ebisa bino ke mundele asali la biso eloko te ya malonga. C'est-à-dire Mundele a école en Afrique pendant 400 ans. Mundele a tanga en Afrique. Mundele a joie science Afrique. Bango moko ba français, balobi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pas moi. L'Afrique est le berceau de la civilisation mondiale. C'est pas moi. C'est les Français. Vous pouvez écrire sur Google votre moteur de recherche et écrivez seulement 100 inventions de l'homme noir, 10 inventions de l'homme noir. C'est-à-dire beaucoup comprendre que Mundele a ça de l'autre côté. Mais oh yazo sala yango biso tozomona ya nazolo bela ne fiskata micro na simbi micro ezande moto muindo asala yango asaleli wapi koma kaka na Google parce que na kokota na science te tozana makambo Tata Kimbangu koma kaka na Google 100 inventions à l'homme noir 10 inventions à l'homme noir on trouver que micro caméra light miroir tol munde mutu mwindo asaleli yango wapi na Afrique pongana tozana mutu mwindo ato okesombela ngo kuna pa mundele grande bibliothèque ya monde Alexandrie ezalaki wapi
Yondo yebisanga ponga ni Afrique no. na Égypte. Siko ko za ne loko comme tu dis les grandes bibliothèques mo salé la ngote. C'est-à-dire pyramide eza des mathématiques. Pyramide wana eza na Égypte. Banani batongango. Banani batangisa. Mon problème c'est-à-dire azande moto moindu. C'est-à-dire ça arrive que ceux qui moto a bosani originalité na ye. Ceux qui moto alingi kaka makambo bapaya. C'est-à-dire on peut perdre originalité, on peut perdre intelligence, pe sagesse, pe créativité. Bakoko na biso babandaki kolea biloko sans moto. Bango moko ba créer moto. Ti l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, ainsi de suite. C'est-à-dire évolution en développement et bandaki déjà. Mais arrivé à un certain temps, Moindo aboy nae ki moindo nae. A commis limité, c'est-à-dire andimeli mundele parce que amoni mundele yaye c'est-à-dire eza bien. C'est-à-dire abosani science nae, abosani kindoki nae. Parce que ya mutu mwindu babenga ngo kindoki bongo. Oui, kindoki eza na langue nini? Na lingala. C'est la science, non? La sorcellerie. Science na lingala ezani. Eza maele. Wana kindoki otolobelaka ya mutu mwindu. Les kindoki. C'est ce qui est mauvais. Tout à l'heure là on venait de parler des mbasu et des MPC et consorts. Ba maladie ya batu mwindu yango. Mais c'est pas mauvais. Mundele a fabriqué ba virus na bino ya corona. Maladie oh ya mundele yaka peut-être la malaria nde tozolo bangungi suyo apesi yo maladie. Corona. Mais oh ya bino ezalaka ba sort o bazo boake la bato. OK, ça va, c'est-à-dire justice na biso eza correct. Ça c'est la justice. Oui, c'est la justice. Même la jalousie mutao ki kanda boaki. La jalousie mbaso ekoti kozwa yo te. On en a vécu. Jamais. C'est-à-dire tu as fait quelque chose. Mbaso ezoaka innocente. Kake beta ka innocent. Biso bilbe c'est sur la vengeance appartient à Dieu. Pourquoi bino bosali justice ça? Mais ce qui la vengeance appartenait à Dieu réellement. Pourquoi lelo ba juif bazo bunda na Palestine, Israël. Lelo siko. Pourquoi bazo bunda? Ce qui la vengeance appartenait à Dieu. Pourquoi Russie azo bundisa nini? Ukraine. Ce qui la vengeance appartenait à Dieu. Hein? Pourquoi Rome wana eza protégé na nini na minduki? Pourquoi ça? Pourquoi na banda ko bansango ya ba pasteur ba grand homme bino moko bozo benga bango ba grand homme de Dieu et les grands escrocs et les grands anarchères du monde? Pourquoi na banda ko na bango Saint-Esprit ezate mais bazana ba policier et puis bazo futa bango bien te zambe wana zapi? Le Saint-Esprit yo mon rai. Nini? Saint-Esprit yo mon na banda kuna bangote. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que baza ba escroc. En quoi? Terme. Lelo o tu koloba ezapak. Hein? Ba mama na biso ba futi ba impôt. Yo pe o futa ki impôt wana. Action de grâce ya nini? Nazoli ya kwanga awa makambo na ngai vraiment malonga ezate me ozo senganga na pesa yo mbongo action de grâce. Grâce nini? Ce qui m'étonne, on a qui n'a besoin tout sur l'angona Papa Africa à correction biso, mais avant ça na landela nanu biso to benga ba culte na mbanza kuna ya bino to kolanda élément nango degele kaka kuna na Lubumbashi total nde boyembara na nde na Swahili na Kilubaka na Kichokwe na Kirundu na Kibemba na Kilamba. Comment vous faites? La fonction na mbanza na temple des Noirs, hein? Oui, c'est-à-dire na temple wananga na zakaka gardien. Gardien des temples. Gardien à temple. C'est-à-dire quoi les gardiens des temples? C'est-à-dire qu'on protéger Baliessa, qu'on protéger Biloko Abakoko, qu'on protéger Baisika Abakoko, c'est-à-dire qu'orienter Bajan, Bapapa, Bamama. Tout ce que vous avez à Bakoko là, ça représente quoi dans Katsab église Nabino des fois dans des maisons puis ça représente quoi? C'est-à-dire ça représente l'originalité, l'intelligence et la science de nos ancêtres. Par exemple le Bankao. Ils ont représenté, c'est-à-dire Koko Nabiso, Koko Nangana Zanankao, Papa Africa Ava Kota, Akozulangang, Nini Kawana. C'est-à-dire ça date plus de 300 ans.
mais ezali kaka koko nanga atanga te nini Académie des Beaux-Arts mais asala moi art. Vous voyez cette force. Mais la difficulté là parce que ça ne se développe pas. Ça se développe pas, c'est à cause de Mundele. Mundele aye abomi makambo nyonso ya kibokoko. Aye na classe na ye apesi bino. Ozo tanga mathématiques, français, anglais, géographie, histoire, mécanique, construction na 2 heures du temps. Oko salani. Tozana ba docteur bazo mibenga oh ngana za docteur en technologie ngana za ingénieur mais nanu ata fabriquer briques ba bien ngote ba petit na biso ba délinquant de bazo fabriquer ba briques lelo tozaki pena ba briques uti lelo to ngasu ko saila ngote voilà qualité nango ba biza rasu bien te mais na katanga biso to saila kaka na nini na brique kuti ba brique na bino bloc ciment eza cher na katanga donc boki ma cher mbongo toki ma cher mbongo toza na ngote sable eza musika ciment eza très cher si c'est $18. C'est pourquoi biso to sala ka ba brique kuti ya kiboko na biso vraiment ngeta papa Kitobo Kayumba mwana bute c'est-à-dire mwana bute ça signifie prince l'héritier c'est-à-dire l'aîné de la famille Kayumba qui signifie ambassadeur Kitobo qui signifie prophète. Tu es l'ambassadeur d'où ya wapi ya famille ka premièrement naza ambassadeur à famille nanga parce que batindanga na mokila molimu pona ya kosalisa famille nanga premièrement c'est-à-dire naza ambassadeur à famille nanga deuxièmement naza ambassadeur naza ambassadeur ya mpungu tulendo vijimukulu les wabatata troisièmement naza ambassadeur ya bantu mwa nyonso bantu mwa ntoko ba kimpanvita ba mfumu kimbangu OK. Et Kitobo qui signifie voyant prophète, c'est-à-dire soki bakoko balingi na kutikola kisao makambo na yo, c'est-à-dire ezangate. Bionde mutu boyeli batu culture amabe ya avandika bona ke baloba makambo nanga mutu akufi na ke baloba mutu asali bona ke baloba, c'est ça hein? Mais c'est bien. C'est bien comme ça? Oui. Nde eko na biso. C'est bien nde test na biso soki basali au test aux anasida. Est-ce que vraiment zamabe? Ba opesa okis. C'est-à-dire biso nde to encourager makambo. Mutu sa kufina eboye ko talisa ba ya po boloba. On va en voir encore quoi? Mais c'est normal. Nani chrétien amona Yesu. Nani chrétien amona Jean. C'est-à-dire biso nyonso tolota kaka bandeko na biso bawei. C'est-à-dire soki biso bangunza toza bandoki. Bino pe ba chrétien ba musulman. Boza ba vrai ndoki. To rolandelema oyo poto ya Papa Africa poto continuer sur émission na biso mukolo masolo ya mukolo ya lelo. C'est-à-dire aujourd'hui pour nous c'est une journée commémorative. C'est-à-dire nous pouvons dire que déjà c'est le commencement de l'indépendance spirituelle comme l'Afrique avait réussi seulement l'indépendance qui est politique, il nous restait l'indépendance spirituelle. Mais aujourd'hui, par l'entremise, la grâce et l'honnêteté de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a proclamé le 6 avril comme journée chômée payée. C'est pour la conscience et la liberté de l'homme noir. Bouti wana kolanda temple de prophètes unis en Afrique na Lubumbashi tozawana na province ya Katanga esika wapi Papa Kitobo Kayumba mwana bute asa salaka masolo na ende to lobaka mukolo masolo na ezalela rande kuna tozana esengo pende to lakaki bino ya koyamba Papa Africa mbote na yope mbote mingi matondo mingi mopanzi sango. Esengo ezali yo yamba Papa Africa mena milobeli Papa Africa poni Papa Africa kombo wana ya Papa Africa yaka nanga moko te donc yaka nde na molimo donc naza papa ya ba africain nyonso donc naza mokambi ya ba jeune nyonso ya Afrique donc ya ba jeune nyonso azila Congo ngande mokambi na bango selon mission o bapesa ngai c'est pourquoi bapesa nga pe kombo wana ya Papa Africa donc ba jeune nyonso ya Afrique bazabana na ngai vraiment tant non tout na Papa Africa po dipo na otalo hein non mona kolokola papa ya ba mindele papa wa Europe jamais Nathalie Aspe na bio papa wa Europe Nathalie suko yo Papa Africa makolongulu na bi Papa Africa tali ata pembete
Mais pembe ya wapi? Ya posoko, poso ya couleur nanga oyo na chemise oyo alati. Na oyo eza ndenge moko. Kasi poso mindele. Soki to tuni na bato bazolanda biso couleur oyo na couleur oyo wapi pembe yo moko nanu. Pembe yango oyo. Mais konga na lobi yo lo poso ya mindele. Na lo poso ya mindele te. Le poso on a qui changé au cas combo na plateau papa wa Europa. Jamais donc wana jaja. Ata mokolo moko te na ozala papa Europa. E bani ndeni lenge lokola yo boy papa Afrique en église o bato ba jeune balanda mingi te hein. Bosana ba jeune ebele. En tout cas tozana ba jeune ebele. Bayaka facilement bango moko. Oui. Po tango si ekoki. Ndenge balobaka na Kikongo tango ifweni. Donc tango si ekoki makambo nyonso ezokende pepele. Babi église ba noir ba tangisaka esprit ya révolte. Ba jeune wana bo tangisa bango esprit mo ya révolte ya robo ya ka ete bat kotanga bible te kosala boité kozanga sa boité c'est ça ba enseignement la bino. Révolte na ndenge nini soki bolobi révolte eza moto oyo azo revendiquer droit na ye. Donc tozo revendiquer droit na biso oyo ba mindele ba memela biso biloko oyo eza ya biso te lelo tozo nyokwama tozalaki na ba royaume na ba roi mais lelo tokomi na ba président. Est-ce que tozalaki nango biloko wana? Donc ce ko bolingi tozonga sukuna il faut tozonga kuna poto retrouver ba valeur na biso. Papa Africa na lobela poso na yo ya mondele oyo ololata sapato zotambola makolongulu bozo saloka esengo ndo ndenga naza mondele te naza makolongulu pona za mwa connexion na mabele esika na uta donc connexion ndenge biso tolobaka to uta epa ya vidje to kozongela epa ya vidje nga kanti bobo sani makolongulu eza na signification. Mais oui, c'est-à-dire tozozwa connexion ya énergie ya tata mokeli mabele donc ya mabele ndenge bino ba ebisa bino ka ataka mwa vérité wana keno moto auta ki na mabele awezonga na mabele mais biso toyebi isika to uta na isika to okende toyebi valeur ya mabele eza nini mabele eza nani toyebi c'est pourquoi tolongola ka basapato soki tolingi tolobela makambo ya tata mokeli donc sapato soko lingo lobela mambo ya tata mokeli faut zala ka makolongulu en tout cas il faut na respecter soko lingo sambela faut zala ka makolongulu na respecter po eza na télévision to tozoleka na ko zala ta na elamba ote faut zande na ko tira la ta boekeno nde babota ngai ozo sambela bongo ozo sambela bongo oui. Ah bon? Nani babota ye na bilamba. Voilà pourquoi on dit que religion noire est na kindoki. On est colocaté. Eza problème te. On a colocaté. Oyo na yoka ki ozo ebisa fumu kitobo keno eza ba mindele ba. Matisa micro mokeno. Ba mindele basala ki ba micro. Yango eza kindoki te. Eza ya biso keno oza na mbasu na traité yo obiki wana nde kindoki. Ozolo bageno ba mindele basala ba mituka ba téléphone wana kindoki te. Kasi yango tozo mona ngo malamu tozo sepela nango po ezo sepesa mutuzo mais o ya bino ezo zala ezalaka ya kobatama mbasu papa lobi eza vengeance bazo tribunal alobaki ba punir mutu asali mabe siko na lobi pourquoi ko sala ka mabe na mutu bon ça arrive biso to mona mbasu ezo même les innocents ba boaki mbasu ba mso ba anyata ki mai bazaye ko sali sela mbasu yango likole vimbi ça arrive aussi non. Mbasu boko définir en bongo te et comment bongo te jamais c'est-à-dire mbasu ekoti ko koma na ekoki ko koma na nzoto na yo soki oza innocent jamais katie bakoti ko beta plus de 10 fois mais soki oza na problème te jamais c'est-à-dire eza système ya loi. Bon bah oui comme là bango ça vraiment bah ça oui, un problème c'est-à-dire bah ça un problème aibaki azoaki moi si amutu kasi wana bible pe lo barango malédiction sans cause et ani les sans effet c'est que to kende ka ndenga moko non c'est-à-dire quoi la Bible vous dit le salaire du péché c'est la mort c'est pas ça. C'est-à-dire comme Yesu akufaki comme Yesu akufaki lelo pa ka sekwi c'est-à-dire salaire à péché mais c'est
À Sekui déjà, parce que il y a Sekui déjà. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a goûté. Wana ndenge bino olobi que mutu asali mabe ozwa punition wana, c'est ça le salaire du péché. Donc mutu asali péché ozwa mbaso wana. Mais la Bible aussi a lobi ongana uti ko révéler ezali que malédiction sans cause, ez annule sans effet parce que yo lobi que mutu asali lorote ataba bwa kimbaso ekozwa été. Malédiction sans cause ez annule sans effet. Mais ba pasteur nabino chaque jour bazo ebisa bino ba malédiction familiale, ba lion familial. Si ko bino na ba pasteur rendre rancune wana ezarani. Parce que bazo kosa mutu. Bolinga basani. Il faut vraiment ba ebisa ba tu vérité. Ba ebisa ba tu vérité. Quoi la vérité? Bible oyo eza abisote ma e o makambo tozo e o makambo tozo tangisa bino eza lukuta to ebi yango te to palpe yango te ba memela biso. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. À la place, fallait batangisani. C'est-à-dire à la place, il faut batangisa batu, bazala mayele, batela, kutim na bango, tradition na bango. C'est-à-dire il faut batu bazongela bokoko na bango. Bino bolo bakake batu basambela kabanzamba bikeko e idolâtrie nini anga pe na monone ke quoi. Oh ni. OK. Oh chapelete. Ah, au chapelete, vraiment, ezande bokoko. Premièrement, na ebisa ki okenga naza chef coutumier. OK, c'est-à-dire na coutume nanga. Ezande bakoko nanga. Omoni sozo tambo na nzela batu. Ya mwasi. Oui, normalement, bonzambe kati nanga il faut batu babanga. Mutu so amonika na nzela lobite oh chef coutumier azoya ndoki azoya. Voilà, c'est azobanga ta kopeso mbote na loboko. Oui, normalement. Oui, c'est bien. Pourquoi bien il au mobo mta obango pousa na pembe no bibi? Parce que bonzambe za na kati. Okuti ko sakana na zambete. Ça c'est bonzambe. Oui, ça bonzambe. Oh vieux bois. On était nani mokeli yango. Nzambe. C'est-à-dire eza vraiment nature. C'est-à-dire nature ya nzambe. Koko nanga asali nanu académie de beaux-arts mais asali elongi ya moto. Babiloko basala arte batanga ngote hein. Batanga kangote jamais. Au moins peut-être biloko en quoi est-ce que eza libaya lokola mabaya nyoso en quoi est-ce que comme ina bonzambe. OK, eza libaya lokola mabaya nyoso, c'est-à-dire bonzambe ekoti lolenge nini, c'est-à-dire Papa Afrika, papa wa Europa. Ndenge te ya Europa te, ya Afrika. Ya Afrika kaka. Nazondi mape ya Afrika wana po toyebi deja le poso moindo continent wana na ndenge ba mindele ba pesa biso continent ya Afrika mais eza kama. Kama eza nsumi. Voilà, ndé Afrique wana eza kama mais Afrique eza kombo ya tribu ya la reine de Saba na Éthiopie. Ndé ba pesa mabele nyoso ya Afrique. Ya kama ekomi Afrique. Voilà. Bonzambe ekoti ndenge nini? Na okendeka na kote na bino kuna ya ba chrétien ndenge ya lobaki. Tango ayebisaki bango eza nani wana? Ya Bible wana acteur principal. Jésus-Christ. Voilà. Oh tangi. Alobaki keno bozwa oyo eza mosuni na ngai oyo eza makila na ngai. Tango ba sango ba père ba pape bazozwa soki fromage basali o communion oyo nde nzoto ya ezalaka nzoto ezalaka fromage ezalaka whisky to ezalaka makila. C'est comme ça que répondre les locaux. Voilà. Merci beaucoup, Papa Africa. Tolobela, tokomi presque na suka tolobela na nous Simo Kimbangu 6 avril les alaki dans 3-4 jours tu koleka awa combat ya Simo Kimbangu lelo eza reconnu na mukuse na Simo Kimbangu ba faut pas retenir na nini na Simo Kimbangu. C'est-à-dire premièrement Simo Kimbangu n'a jamais existé, c'est ce que j'aimerais aussi corriger chez le président de la République. Biso baindo na Congo, na Afrique, combo Simon nano existé. Les prophètes Simo Kimbangu reconnus partout. Simon n'a jamais existé, je dis bien. Simon en Afrique n'a jamais existé. Il y a famille nini, il y a clan nini, il y a province nini. Mais qui est-ce qu'on a reconnu le Fumu Kimbangu, Fumu Kimbangu d'Antungu. Oh là là. Fumu Kimbangu d'Antungu. Simon wana na nyachaki, po wana ba mindela batuna bazala kite na chaki.
Ah, yo koko. Mundele nde moto abatizaki tata Kimbangu na nini na te nini armée d'Isali ba baptisé ba PC. Biologiquement parlant, ses enfants et petits-fils reconnaissent Simon. Oui, normalement. Eza kombo baptême kotikala. OK. Psychoto longola. Oui, il faut to longola Simon wana. Kombo na ye ya tata na mama na ye na famille na clan na bango Kimbangu Diantungu na full stop. Nani ayoka président français, président russe, président européen ou bien américain na trois noms. Donald Trump, Emmanuel Macron. Yo moko pesinga soki seta. OK, set nyoso wana eza yanga Kayumba, Ngoi, Sendwe, Mwana Bute, Kitobo. Eza kombo nanga. C'est-à-dire yaba koko nanga, Luvila nanga, famille nanga baebi. C'est-à-dire eza vraiment na signification. Simon ezo signifie ni na Kikongo. Est-ce que Simon a côté aux alamoko? C'est un problème aussi. C'est un problème. Nous devons faire retour à l'authenticité. Comme Papa Mobutu Aloba. Toboyi ba kombo ba Marie-Josée, ba Marie-Jeanne, ba Marguerite, ba Jean, ba Bosco. Il faut tozongela boko konabiso, bobenganga Kitobo Kayumba, full stop. Et qu'est-ce que Tshisekedi dit Chilombo, ça va. Toko retenir ni na combat ya Simon Kimbangu. C'est-à-dire tata Kimbangu mobatele na biso mobikisi ya loposo moindu, un vrai combattant, un vrai homme politique, un vrai président. Ah, c'est-à-dire Mambolo bébé belé. Ah, vraiment belé. L'honorable, l'excellence de tous les excellences. C'est-à-dire tata Kimbangu, il faut te retenir que yende asalake Congo lelo et dirigé bato baindu. Yende asalike lelo parlement et comment ya baindu. Yende asalike lelo RDC biso tozo moi ta micro, tozo moi ta téléphone. C'est-à-dire il faut baindu nyoso bazongela boko kona bango, bozonga ipa ya Kimbangu Diantungu no. Bo bonde la Kimbangu, il faut biso nyoso tozo maturité spirituelle wana ala kabiso. Tango ifone ekuti gonga ekuti pona tata Kimbangu Diantungu no, ça dit le 6 avril eza chômé et payé seulement non, ça dit le 6 avril eza journée ya moto moindu nyoso à reprendre conscience ya makambo tozanango ya komba tozanango matondo. Vraiment Papa Africa to retenir ni na héritage ya Papa Simon Kimbangu ndeni toko ko capitaliser ko pesa valeur ya komba na yewana. En tout cas komba na ye pour to garder yango biso pe to kinenango musika ezande qualité boumbu oye aboya. Donc alitaki makasi po ba valeur na biso ya ba africain ezonga tozala na boumbu lisusu ya moto mundele te po to sala eloko il faut décision eutakuna po eya te ya boya makambo wana. En tout cas biso pe photo ya mango na maboko mibale to simba yango to kende nango liboso to longa etumba o toza nango po awa deja bitumba e bandaki kala. Donc awa ekomi na suka pona nini aza reconnu na Congo Brazza bokoyoka kalate Tanzanie, Gabon, nini. Donc Afrique mobimba le 6 avril kozala chômé payé po na tata Kimbangu po abunda po na Congo na biso oyo te abunda po na Congo loposo moindo Congo oyaka. Donc ya loposo moindo. En tout cas il faut to simbango na maboko mibale to kende to longwa to bimana ba religion o nyonso izo mema biso na boumbu po ye moko soki acteur principal olobaki Emmanuel soki nani wana alobaki na Matthieu 15:24 donc ba 23 wana keno je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Biso toza ba israélien te. Donc ba tinda ye pona nani wana ba israélien wana 144 tribus. Siko est-ce que Balouba ou Bangala Bakongo bazana 144 tribus wana. Ces combats vous pensez qu'ils sont faciles? Bon, et comme déjà facile pour déjà reconnaître yango. Et comme déjà facile pour ibandaki les lots après 102.
bambula ndenge bolobaka 102 ans bare ko reconnaître donc eza déjà na suka kala te bokoyoka ngunga ya Afrika oyo balobi ngengele ya Afrika donc sonnerie ya Afrika esi ebetami ngonga esi eko tokomi na suka papa Afrika liloba ya suka mpona zotalela loposo na mingi nalobi Simon Kimbangu olobaki bamindele bakokoma batu mwindu bakokoma bamindele na liloba wana to bakokanga nini mpo ezala mpe liloba na ya suka par rapport à émission na biso ya lelo. En tout cas matondo mingi moto moindo akokoma mondele akokoma moindo eza nde na poso oyo te donc oyo règne baza nango ekobaluka bango nde bakoya kolanda sikoyo biso awa basombaki déjà baforêt bazotinda mbongo awa mpona bagarde baforêt équatoriale banini mpona nini bayebi ke dans les jours à venir kuna epa na bango ekoyinda donc bakoya kobatama awa donc bakozala mpe na se na biso omoni lokola son excellence président na biso Tshisekedi Tshilombo ayebisaki Macron nini il faut tozala égal nani président nini ya moto moindo asi aloba bongo nani donc tozokende moto moindo akokoma mondele akokoma moindo donc baozala na se bamituka nyonso baosala nini sans carburant sans nini baosala lelo kuna eutaki wapi et pas moto moindo mona na réseaux sociaux ya moto moindo toyebi poswa nguba toyebi ya kopampumbwa na nzeta kombo mais soki lelo tolobi exemple téléphone allo mais bakoko na biso babandolo bana liseke kasi yango ne kindoki mais kindoki na biso eza ya koboma moto te kindoki na bango bazosala nini micro oyo lobi mais eza kindoki biso pe soki tosali bazwi sente bazwi na madimba oyo bazwi ide basali sente bambunda na biso basali drum flûte oyo bato bando beta na banini basali donc biloko eza ebele donc kala te tozosala yango déjà toza na makambo moko tozosala baosutuka mpo biso tokokende nango déjà na réseau te mpo ata soki baye koluka biso tata Kimbangu déjà si atelemi bakoboma lisusu biso te vraiment toza na makasi wana na nguya ya fumu Kimbangu donc matondo mingi matondo papa Afrika tozozwa lisusu papa Kitobo Kayumba mwana bute poto sukisa papa Kitobo Kayumba mwana bute ngunza ya solo ya elenge menzete na loboko ya bokoko makolo ngulu nyonso qu'est-ce qu'on to bat bakokanga nini na ngunzisme na yo surtout na Katanga po bat bayebela ngo mingi ezali eloko ba Congo mais na Katanga lobi ezo évoluer bien qu'est-ce que to kokanga par rapport à émission na biso ya lelo. C'est-à-dire, mes très chers précieux frères, sœurs, maman, papa, tango il faut l'air est venu où moto moindo il faut apprendre conscience. Il faut bozongela boko konabino. Soki bomonaki kingunza ezalaki ya kindoki ya salité. C'est parce que batata na biso bandaki kobanga ba mindele. Et puis ezalaki religion moko ezwaki non alphabet, je peux dire ça, bokolimbi sanga, c'est-à-dire babola, bato, batangate. Mais pour l'instant, ce n'est plus le cas. Comme bamindele bayaki epai na biso baye koyekola baye kotanga koma bakoki kobenga bakoko na biso koma bakoki kosola na bikeko na biso koma bakoki kosola na bisimbi na biso nde boye biso pe totangi ba classe na bango ça dit biso pe to développer kingunza wana ça dit pour l'instant kingunza eza ya basse classe T eza basse classe T ça dit na kingunza ba ministre bazali na kingunza ça dit na kingunza ba grand chef coutumier je salue en passant le moi Mikaponda Lubenge Boali Ansaka ça dit bazali c'est-à-dire professeur à l'université peut-être le 24 je vais intervenir na cours moko ya ancestralisme na université à Lubumbashi c'est-à-dire tozo benga bino nyonso ba jeune ba tata ba maman boza bandeko na biso quel que soit ba religion et kesani eza faute na bino te eza faute na biso te c'est-à-dire toza ensemble toza elongo boye malamu epa na bino eza vraiment ndako ya bakoko na bino eza ndako ya batata na bino quel que soit bokimaki vous avez aimé
de l'autre côté, l'heure est venue de retourner à la maison. Bienvenue, karibuni sana, murudieni kwenu. Wakati inaenea, tuombe Mungu wa bankambo yetu, Mungu wa Ilunga Mbichikilue, Mungu wa Kalala Ilunga, Mungu wa Kayumba Mwabi, Mungu wa Chungungo Lunyata Manga. Karibuni tena sana, tunawakaribisha. Asante. Aksanti sana baba, aksanti Matondo. Merci beaucoup. Ezala kiwana papa Kitobo Kayumba mwana bute bakombo mususu kutu na kangi telekebele ye azali représentant légal na temple des prophètes noirs en Afrique unie. Tozali wana na ville ya Lubumbashi na province ya Katanga. Azali moto akambaka lingomba ya bangunza kuna na ndeko na biso toyambaki papa Afrika yepe lisusu azali mokonzi ya bilenge toujours na bangunza ya Afrique na bangunza na bangunde tobetaki masolo ya bangunza pe lokola komba na héritage ya Simo Kimbangu papa Fumu Kimbangu balobi Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu na bangunde tobetaki masolo ya Fumu Kimbangu 6 avril tolobela kiango na bosani kutu kobeta question moka vato kabona penza ya suka polémique ekoti makasi par rapport ya 6 avril nde ba reconnaître ngo bomoni nde ni bangomba msu babite fala ki pe babanda kotala na kotanga bakombote kotanga pe bakombote me bangombe belé tombole pe mingongo. C'est-à-dire je veux dire ba permettre ngana mon peut-être blessé bango ezande aliénation et puis ezande jalousie. Ceux qui olingi ba reconnaître telle ou telle personne à sala nini na époque nini tata Kimbangu abunde la RDC abunde la Congo na époque nini na époque au Belge a telemi azokamba mais ye moko amitié hein, c'est-à-dire à teki nzoto nae a teki makila nae pona moto muindu mais yo moto muindu lelo okomi bilobela les lucifériens les traîtres. Donc récompense ou à mériter en gros Simo Kimbangu. C'est-à-dire récompense il y a les 6 avril ezamomuke il fallait au moins 3 jours. Parce qu'azan de tata ya indépendance. Vraiment. Azat tata ya conscience africaine. Azat tata ya milimo. So kilelo. Yo bazo benga yo pasteur, archbishop, arch vice Jésus. C'est grâce à Kimbangu. Soki Kimbangu a tellement quitté, soki Kimbangu na pouvoir nae, il n'a pas chassé les mundele. Est-ce que motomoindo akutiko za la pasteur lelo? Akutiko za la ministre. Papa Afrika, un mot aussi par rapport à polémique qui a mérite ya Simo Kimbangu eza lelo reconnu na République démocratique du Congo par le président de la République Olobinini. Bon, ngana okolo baboy. Bao bazo sa la polémique na okolo babakolembisa nga baza mayele te. Pona nini? Ba prophète nyonso oyo bango bazolo ba pe ba reconnaître bango batambola na kombo nini kaka ya tata Kimbangu ti malgré bazali ba prophète mais batambola ki na kombo ya liboso ya Fumu Kimbangu eza lokola Mbuta Lumumba balobi le père de l'indépendance eza Lumumba te est-ce que azalaki ye moko bakangaki ye moko babomaki ye moko mais oyo toyebi ke no apesa biso indépendance eza nani Lumumba c'est ça Lumumba biso pe Kimbangu dia ntungu na Fumu Kimbangu yende baoyo nyonso balandi na sima batambolaki na kombo na ye Matondo donc on mukuse a mérité ango a mérité et puis a mérité plus que oyo bapesi ye oyo eza Afrique mobimba. C'est pourquoi bâtir conscience africaine, balobi conscience congolaise était africaine. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Ezaki esengo pona biso ya koyamba papa Kitobo Kayumba mwana buta oyazali représentant légal ya temple des prophètes noirs en Afrique unie na ville ya Lubumbashi tozawana na province ya Katanga. Tosolo la kina bango pe lokola lisolo ya 6 avril oyezali komba pe héritage ya Fumu Kimbangu nde masolo tobeti na bango na cours ya émission na biso mukolo masolo ezaki pona biso esengo ya koyamba bango topesi bango matondo mingi ndenge bandimaki ingeta matondo ingeta ekoti. Merci beaucoup baye balandi biso pe na émission oyo tokokutana mikolo bikoya toujours na 4 ya mukolo masolo. Merci pe na Torres Ati
merci pour mon caméraman privé et personnel, mon petit, les petits courageux, ils travaillent seuls pour faire un bon boulot. Je l'encourage, voilà pourquoi je t'ai dit. Merci beaucoup. Je n'oublie pas Maître Maloua, Billy, Cléophas, Mukolo Masolo, Mukolo Fondation Maloua, Balobaki Formation Militaire, je réponds, Ezali Fondation Maloua Télévision, Nde et Ambibino Mukola Lelo. Merci Mingi, Tokutani, Mikolo Mikoya.